asaleli koyebana na ki mandisito ndire mutabukana makoloto aveugle mutaye banika so meko kumisa e batalika numéro mutango sa mutambongo mwasi mobile e komilika ba mutungisi ondire nyonga mapa boye ko futa na tongo batu bayebana na yebi se vérité ndimelanga ya na telaka bango nyonso ba poussa na ta pembe na ngate ba traître et ça ba sala nzambe mingi ba traître oui basala nzambe pasteur expliquez biso nanu basala nzambe ba traître ba traître na lebite ke nyonso na bi la plupart ba traître ba koma été na lo bano polele kende na begiso mona ba mamo ba cholami kombere batu bakesimba bakisime bakenda no église liboso église boaki après kotala nde boye oye koya ya nakenda tali fe le poste atabo ya kamutute ato zanga donc no simba kisi ko boya yo te yaka na o ma esimbi boye kende fulu ba kisi msupe boya batu parce que ka simbi bo au contraire OK fulu be si esimbi so lingi fulu kende lingi fulu na we biso polele tala na loba na o marché ba moté na loba no noir sur blanc to komi na l'air oyo boboto to yebaka kala na basala nzambe na bato ebele ekufa boboto komi ya ko trier sambongo sali pamboli na loba no na marché ba moté na loba clair ya wana bisa batu to zo kanga ko tikela ko ndime na o pastorité okokota lifelo ko ndima no tikela ngo nzambe yoka matea na epo azoteya soka pengwi changer camp ko boye église te me ba ele epo aza muteima mabe soka bongo li mote mozo ozongi eza clair na lo ba facile na zo ba voler pona moni ba tebele passer na pengwi ngape na longo église pe ngate na bano vérité bo tcheba tu na mal à l'aise ba bola nyonso ba comme le ba talisuma na l'église est-ce que mo bola tu na église ka faut ba de livrer na prière aboni boy ki bobola na ngeza condition tantôt quartier na fande ça malonga te na zana ndeko ebana te ngamo na tanga kite pona berere to piaka na ko kuta vie comme manka ne pas dire que ça na ka makolonde na liaka te bolesa ngate na tonda wapi ke bayo challenger évitez ça on se comprend ekota ça ba piste clé zwaka mutu na valeur yaloka bomi Congo minene bolingi ko chola mbangu bopesa ka pe solution ti kako seka bazonyo kwa mamingi il faut ou bien tala na ba no makamondi ma yomoni tous les mutayo kanga révolutionner yo 2022 tango koti 2022 ça te poli aki bientôt la ki mabe au koti 2022 pour kolom ki la pointer yo moko pesa ka vina au souci pour parcours na mikolo za na danger longo yango cha pembene sabe kivoki kota siko na challenge kolom ki la kotinga siko na sala nini olengana comment so kabele moko batondre basimbela oyo na musino monake azo pe ngase papa kufi nde papa kufi na maman tuka ba traire ngai na 42 ans ukomi orphelin na 42 ans ozo regretter ba parents na 42 ans maman ngana ko sa ni su na vie mama yo omani bato na sekina nakangi tous les 4 coins moi na pesi bino bambote fidèle sur entendante ba oyo sabona na Congo Top TV chaîne éducative chaîne nombrement oyo sepela kabino ba source information ba le biso ki o sabona na Congo Top TV au kozala des cités. Un grand merci na salon Golgotha depuis Londres chez Didier Kalo ba le biso ko koti o ko ma modèle oya kité ba lobi bokende bo benga bokota salon ya Didier Kalo okobima mbe nzolo lelo tozana invité na biso pasteur journalité à pété ande sika to yaka kozwa mateya ya solo balobi fo s'abonner na chaîne na biso pozwa mateya olandaka mateya oko massage na se na moi na kosenga na oya za derrière la caméra ngai pasteur John. C'est parti.
lelo esika nde toyaka kozwa mateya na biso mateya ya pilite ya pete balobi s'abonner na chaîne na biso kozwa mateya ya Pasteur John Rolanda ye côté vraiment tozwaka consolation côté tozwaka conseil côté tozwaka soulagement donc nulle part ailleurs pas Pasteur John lite ya pete Pasteur John mbote makasi boni santé na moni santé ça va kuna ezalaka très bien kuna intouchable vraiment merci beaucoup boni makambo eleka ndenge nini mokili etambola koma bon makambo ezalaka noka bien ndenge ezalaka omoni chaque moto aza na makambo na ye malamu soki eleki mingi ezalaka mpe mabe il faut kuta mpe na badifficulté mpe peso mayele nde tolobawa oyo ekutani na nga lobi elekaki moye naloba eza te lokola nakomi lelo bomoni nga aseke nzambe aza malamu nini nangi nalobawa oyebi nakopesa conseil moko boye baba ata mona mokili te ntango alotaka bazotambola na baninga ezaka na kote nini ça comprendre nga très bien comprendre nga très bien ezo comprendre merci moi là on a le bao il faut que luka oyeba sikoyo mokili eza wapi toza na mokili mais tozo répondre mokili mais tozo comprendre te mokili eza penda wapi nini nangi naloba toke malembe omoni vie o 2022 pa na nga selon nga eza lokola 1995 2022 Pasteur sikoyo ozosi na 1995 na ndeni expliquer na abonné na biso lobi penda très bien omoni tant na bi na 1995 engelo loba nini vie eza nango kako tomonaka te 2001 2002 2003 biso nde tobambela ngo selon ndenge age ezopousa na totiela ngo ba année mais banda nzambe asala mokili ezalaka tongo butu mokili oyo toya yokanga pete ere toyaka kobotama ya sika mopepa mokili soki etuti yo epesaka koya santé tala mona bimi na maternité nano alie te mopepa mokili ekuti mamoko nzoto efungwami alia te akobanda kokola biso totimbelake mwana azalaki boye te azokola ere moko bokomona mokili elembi yo landanga bien oza nango problème te osambela te mokili elembaka mutu elembaka ndenge nini tata wana komi koko ndenge nini yamite soki ozocomprendre ekota pasi na bana makama mike mokili ozomona elembaka mutu osambela te mokili okosepela na yo ekolisi yo apres elembi yo ebaye yo mokili enunisi yo komisi yo koko kama matame bando tetuka oza kaka yo me nzoto échanger comment mokili na 1900 autant alingaka nga tokomi na ba 2000 quelque anunisi nga obonga te loi ya nature na oloba no makambo 2022 na opesa ba piste clé mutu mutu songa comprendre que au juste na wolelaka na mutu na wolelaka fi na nga na salaka boeza pourquoi tokena ndela sata bozo comprendre te tokena nzela ba mo pesi mokili to esimba te tokena nzela ba fingi so babola o kuna bazo bakanti ko bangonde basu kisi na opesa piste clé oyo kolongwaka te ozala nyama ozala nani mokili baisaka mutu toke malem ata nzete ye pasa lokwa mutu akolaka pa bimisi bamanga tiari moko pesi esili basimbi ete bakati ete menjete anuni nabite na lobi na yo o nyonso nzamba sala ekola ke enunaka problème eza boye na lobi na yo nyonso kobanda na bafourmi makelele mabanki banunaka yokanga oza ona lobawa ni patron ni mobola to tire leso ningi ezobeta batu mabaku na kokomisa mokilo kwa bitumba ne siko toza baleki nzela nde tola pete yango premier cas chaque mutu aza lokola babusho ya dame yoka tola pete 2022 chaque mutu aza lokola babusho ya dame balokoti biso batia na mesa po babetela dame yo linga te mutu akotushe mutu azoki bino habité très bien modèle bakotindikela yo ngani te to ça e bon soki batio na kota liboso bakolia ava po baninga basauve foti na yo te na ye boucho me na kokufa noki habité soki zo comprendre ekota chemin qui est bien la nanga très bien comment muninga kangami na coin omona boucho adamu te akia kota dema kangami na coin mwaleka eza te
soki baninga bakoti deme basauve te akokufela wana biso bapiakero tokangama na coin tala so baninga balongwe biso te moyo tolongola biso ezate so batindi ndenge kodi na poto te nakovivre nde ndenge nini nakangama na coin tala enga merci ya radio bokungu ba biso tindenge kodi na poto te na vivre ndenge nini biso batokangami na coin tala naseki nanu oyo eza 2022 pesanga mato nazolakisa makambo moko simple ana oteya eza makambo nzambe te makambo ya satan te satan na nzambe toyoki bango mingi toche bango pembeni oyo eza likambo ya yo na nga toyaki na mokili yo nanga koka oyo naoloba yokanga très bien nabandaki boye o mato okita mokili ekolisaka enunisaka ozala patro to mobola tokesko malembe bomengo yokanga kacho boya kofungola bandeko na oto bakamarade obombelaka yango nani bango bazwa te yozala patro to te bokotika mokili nayebi te soko ozosonga lokumu oyo moko osaka bavoyage biso totikalaka esali nini nani akufa na cimetière eske sokende cimetière omati likolo batombo otala omonike te mutu ofeza voyage trop par rapport ya oyo eyebanaka jamais yokanga bien tout est vanité au 2022 soki bozana ba Inde bozonga na nsima bosala frein sata te atindikela biso masumu komanga moko nolinga nazwa baninga balela au juste feti soki nga moko misuni na mesa baninga bazolia te bokotala nga ndenge nini ekende ekota ebi te soko zo comprendre na comprendre makasi yango nazokoyebisa yo oyo eza 2022 zonga giga beta calcul au juste nazokufela nini nazowela nini lokumu nini yonga na kobetela tolo mpo na somi bandaku 6 lokumu wana na kobetela tolo mpo eza yanga bakopesa nga valeur estce yango mpenza kokorompre nzambe akotisa nga lola mpo na somo bandako ebele okoyeba yango te ebi te soko zo comprendre ekota yango te fota mwana obanga nzambe pesa yo bapiste clé ana oloba wa soko ovandi ocheki oloba alobi nini mpo misusu soki ayoki ozokemba na nzala motema nese esepeli mosusu soki ayoki eke azowayawaya alingi akufa aza na maladi azosouffrir yoka likambo bobeba na ye kala yo kutu olimbisi obosana likambo yango mpe esalaka kutu ntango tozalaka na obana mike me yakanga yango ti lelo soki ayoki oyo na pasi motema nese esengo se mpo otali obonga na yo te ozaka wayawaya ya bonga me alingaka kutoka na pasi baza tala ebele makasi naoyebi biso bapiste clé yango nalobi intere ya makambo ozoluka babetelo maboko komema ngo wapi landanga vanité vanité toke malem bato lokola bangai oyo naza disqualifié avant championné banda naitozo comprendre avant naya déjà nazalaka disqualifié po parcours naso na betelo kopike crise nazo koloba moto lokola nga ti lelo kolia na nga soki nakomi na biloko ya lix spaghetti sozwaka spaghetti na biloko ya lix bande okita diata mamonambwa bikedi ntuka wana parcours na nga bandika kita ti na se soko omoni musuni na malonga Thomson yango mpe ya mbongo te oyo ya bana so hotel na musika nde nazolo okonfond yango na sardi ya bana yoko shema na opesa yo estce yango eboyenga nazala na santé jamais toke malembe parcours akolala na nga mbeto malonga na kobetela tolo epoche ya 0 centime mingi litoko na kiti kwala estce eboyenga na lota ekola te nakola lota mpe bandoto bien merci yokanga très bien kolata na nga malonga bilambo batekisaka na balabala prix ya ville kutu na yebi te mingi tombola estce eboye esimba ngai na nzoto babetela nga maboko ke nalati bien simba ya kitoko merci yoko baparcours naopesa bapiste clé mbonga malonga oyo bino kutu botindaka basete boboyi retour ezonga fo nanga so nazwi $50 ondire na tie bamilio na banke kutu natiaka na posa ji na moke na tuti estce elongolanga esengo nabima mpe moto abonga mpo nazopesa solution na mwa na 50 naobeto bapiste clé yokanga très bien estce kozanga naza nango oyo akozanga na nga nde babange na quartier moto apiaka yeyo nde epekisanga nalinga mwasi soko natia mwasi lito aya te na quartier bawololaka nga me epesanga confiance bana baya ndenge nini oyeba yo challenger ana bolingo merci moral nakopesa yo tala yokanga na facilité au 2022
ba piste clé yo qu'est-ce que problème na ngana yo eza boye ba lokoti obusho adam moza na posa ba cha na place oyo olingi or muta lokoti ndeko cha place motema na esengi tandanga bien conseil na opesa yo kotala ka championnat ya parcours ya difficulté te tant que oza talaka objectif romemanga wapi pourquoi na place ba ninga bazo kufa bazo lela balekinga na nyos mais nazomona ke ngam tu nazocha manka na pays comme si nazo déranger baninga mais comme ki nazo permettre bata ba projet bakende bololo lokola ngam tazocha pays kakati le loti titulaire foyeba na ebité so zo comprendre ekota pasta yango sko nani robet nga libaku na place ngam ko na senga ngate me bachanga ko cha na ebité so zo comprendre na opeso ba piste carré soko koti na makambo na loba oyo okozana souci te okobangela kote okopesa moko confiance yango nazoloba ebebelanga te boza tema musika bosuka wana oyo komelanga so na fongoli mino na betela bokopike crise moyiba bokutanga na ibaka pa baninga na suka so na ibaka tende na kufaka kala yo pasta so ibaka te bokufa kala siko senga ke oyiba po kufa te na yebisi yo tala ekutanga na carré na oloba no makambo clé soko zo kanga na ote ya yo vérité ya vie zoba azalaka te bo comprendre baninga mabe lokola yo nanga to linga makama minene to mona baninga bazana ndenge na ngote to bambela bango faute est-ce que koza na commune ezanga tina kolane to ko sa volonté nanga volonté na du chef ya tininga na zala wana tabo wolo lino kimela wapi sakana yo ebité sur Zolanda que bien passé est-ce que faut enseignement tala. Un grand merci, ingénieur Papi Mendez, et mon landalité à péter. Moi, la babi, quand il faut la après ça, là, moi, bien. Est-ce que, vous en êtes très bien? Ok, bien. Non, peso ba piste clé au 2022. Longo la distraction, ko banga te pesa confesse na oya chayo. Linga yo, salela yo. Ko bange yo manota ta bato balakio misapi. Mutu moko te na mukilaza mosan, tu biso tu batabi yo, ya biyoma. Boniko yo. Ebite. Paso la mutabiyoma. Na lobi na yo ko landanga na veste na cravate te na za kote msuso na l'équipe alakisanga misa pitana moyibi akala yeyo akwesa biso kala oyebi yo yiba basoso ya ba voisin yo so pesha na mukili na ndobo ozimbu mangu bokoti na ndobo kangisi nga mwindo obwaki file libanda so se mobala dunda bwakanga meso bende kwa pambu malembe kingo na sali pekae mwa loba ami yoki moto ndala gaz na wenze leba si ba pesa komba pepito pona koteka basoso quartier na pesa ba piste pona ba pesa na zo ba kom tellement na ezali lorea ba moyiba basoso ya moyiba quartier na iba ba pondo talaka bouti classe insala bilanga baninga bachama tembele libanda babuka to ndire basundola parce que mokate ebeti fufe bimi na pale mbimbi ezate tokolela wapi otena mulanga kala ezana mafuta evanda mbimbi ka muteza na bima na quartier osobuka matembe zokota na poche 4 tiges 6 tours 8 tours nazo peso ba schéma mama na lo bano makamanga na sala yo lamba na mafuta otena na kati ba pesa bakufa mapo boya ezate ucheka meme moto ningiso kwa kichaka ero zo sopa na moni ke li papa ndinde koti na mbimbi otalela wapi ento bouger le roi loterie et que ne côté ko ya ko dunda adundi oso bouger mbimbi le roi loterie pasta ba bouger sur mbimbi le roi loterie les deux loterie ba na posa na chama futa na moni li papa ndinde longo koti na mbimbi mais pena bimise zate mbimbi ya moto koti na kati mais pena boya mbimbi ezati na test ko kende wa na ningisa nzungu ko kuta na ngwa akutani loterie yo yango to benga loterie soke songelinga ezongi na koto na konta mabaku na peso ba piste clétala na beta masolo eza original vrai ko tia vi na masekité longa na ba prière 2022 changer modèle mabondeli longa ba prière nzambe eleksanga direction yo bande okolo tambola yo moko bunga te na lera ko lipambo ende direction bino bo sakana nzambe yo mone tata ma sabota koko na yo ya ata adama zalaka somi asalaka prière ya boyete Padama zaka somi. Seria kalaka ye moko badonyo sono mutuna na ye. Tala. Na besi bado. Tala. O sexinga. Adama za dom bado. Mais
tala oh na yebi sasa yo kinga no tala na lo bano original on la ninga très bien au 2022 problème est boye ndenge to sao conseil na opesa yo tika koyoka matoi na batu par rapport ya ndengo zo sentir yokanga bien onga na zo yoka ata na beteli batu bako comprendre nga lokola nga moko te vanda yokanga ozo sala soko za na possibilité te wana ba difficulté ko beta ka masolo ba explication pasi pa batu to bima zoba nalo bano polele ekota kanga munoko kende tika ko wolola na bango ba mesana ba wolola on ko wolola na bazo pesa courage tango zo kende lelo simbi to bifono fo na forcer o remarquer ka timu ko moko tiko taki nzelo ko funga maba ba wololi ba changer la langage ekomani ba koma rabo yoka misusu ba changer ndenga ko lobela ba banga nzambe saba kende église ba fungola bible te mais comportement mutu ba mona ndenge ba chola ndenge nzamba changer ba teyami saba kende église puis akero nento yebaka ye kaka ye vieux changer yango moni vrai courage oya bimaka soko bimaka okotia bi na lobaka na bino nini avo chabi na match bimano ba orge ba wololo na stade mo pe pas orge sous le cas kintuami na sangweketi na quartier oui jora chabi sobi ava chabi maintenant ba orge yoka ba tusus to yeba ka ko chabi modèle ça qui ba orge il fallait kaka acha modèle to yeba ki ça bibi mabi mais fallait kaka si et simba yo zawapi habite so comprendre ekota pasta na yebi so batiko taki yo kanga bien vie eza pete eza pe kaka yana makamse ko komela yo eza satati en futemate nzamba ko kocho na maki ya 4 ans sa mona lipa abimisho waya bisenga senga na famille na quartier ozo mituna na salini nini na zape mutabuka na makolote comment courage nange si esili akocho maki nga akota maki ya 5 ans na yebango na hotel akutu passer mo bando kata basuki so na fe na maison na yo ma tipo quoi moi sofeti ka pesinga so akati suki tokoti malewa déjà na benaki tolia pete mena kota maki 5 ans makenge utaka wapi nzambe kolo mukili tala tamo refunga mi ba makambesha échanger ko brûler betapité na boya ka ba jeune bazaka so difficulté za so mona clarté ke no bata mana basa bazododo keba batu nyoso bakota na nzela kwiti babimate kokota aller sans retour ke libela na olo bano makamba mike conseil gratuit pasai soki komuta koti na kati ya zododo akotisa na kwiti abimate atikala libela otikala wapi libela ba jeune kisasa tambola batika na kati ya kwiti libela banda beba ke pesa na mpane pia misala te so ka tali kitarata la keli ajina e mawa tali apona bata mana longola susi na ke na kwiti na komika bana kwiti na kota libela kwiti libela za kwa ndeto banda ba cigarette so bandi shimbo bingamo na ko tika so ko mesene ko mato ato so ka ko lie même na 0 heure on ndime pumbwe miri ba bengo muyibi po betela moteki shimbo ko fungola te ateka okoti na servitude on a besoin de bela ba jeune ba koti na servitude akola mkana tongo kendo betela so ki kutu ko pesate fandanye l'excellent est na TV boman konga pourvu que au garder bande nazo ko sote joueur ko ta na terrain n'est pas dit qu'il y a entraînement ba tchenga titulaire te mais entraînement fo na forcer mu comme si no beto maka la muka ko kota so ina boya entraînement pour na zaka réserve na ko renyelewa wapi makamna oloba habite so comprendre eke kitoko to ke bien ba jeune ba koma chaque tongo ba vanda ba koma lokwa ba bololé au fond de la pays mais age ça na muke comment ba yana bino ba 40 quelque 50 bazo bunda ti loka lipe bima zo bazana na mukilité tu to kutana na moyo oya leki to le krapone sengo to mona na te chaque mutazana makambo ya lipo souci solution bima nanda oya ke classe azo batela venir oya ke kopa ke koteka oya zo waya pona compagnie sans frais bima na zo biso polele vanda na tongo bima te fala tala omona nzinza leki nyawa leki pourquoi leki ba leki po ba se pesa misu na ote yo lokolo ke kopi na bango pe cop chaque mutazo lukila ye moko koma lobi ndenge nini ndelo ana tire bo koti ba prière mususu pa nzambe ezanga mutuna makolo boko zoka solution te ti boko kufa boko zonde film na place ba pesa bino confiance comment na chako na mukili santé eza okangela nzoto maboko zolela kanga na pesa pesa bebe ni yakola raté kisimbi ata kola raté mutu evi mbaka na yebisa yo ekota ke bien habite so comprendre ekote ke kitoko na peso ba piste clé na vie garder bande na sepelaka na garçon oyo azo sala eloko te afandi nyama boya ko sa mobulu pia ko eza na nganga moko na melango lokola bombi mukolo kobeta kano efungwami vi nange te etelemi
na luki mwasi na bali mais tala Congo asalaka rien yete tantôt tamor ya nzamba tchena dépôt po nzamba ko tini ko na tamor na ba no vérité ena mutu msa otambola partout ko zwaka te période ne sa yete attaque église babiki ane mapamboli pana zo nzamba zo chekeye na bana basi na mwana mwasi difficulté le kimotali kitoko mibali tu soko kemi kopesa nzoto mikolo wana bakosaka noka bali l'homme bakosutelo bana bakimi na ba no poleli okuta mo bebe bite mobala mbongo yeyo alingi yo makimi yo akelinga mwasi moko atina te achena ndako pourquoi saison mwasi wana yo saison na yo te oweleli difficulté memio na makanise belé omi cédé OK quoi na faux pour tant na yo te okoti na temps na ba no schéma ekota oyana bana moko be est contrôlable mwana ye na famille aza elongi ndako te kombo na bino makambudi différent ayo contraire ezali bolingaka mbinzo ye mwamba bolingaka fufu ye masangu nazo bana makambo ekota pasa ekitoke bien o na loba na obeto libaku meza sérieux yo kanga na vie soko yebi ko checker yo te ndimanga okobima zoba likola makanisa bato ke bana ba camarade ba tunika mutu pressé ye moka bonga te maso tuniko pressé a me mona liwa sa oyeba omo ndoko sana shebino pena kama yo fo bunda masa voyage ata oti na nzela mai na projet na ngate dikola difitena ke na makambo etali ngate ndata courage ngo salaka cheke yo mutu na mutu ayeba ke loko alingi soka fani penda calme mituni amona ka solution ebi maka va pena mituna te na benga mitena sala oyo ngafona te na porta compagnie nzele bimi c'est kama ke ende pesa posa okokokisa ba posa tu baninga ba kolelo ko mona solution pour mutu mekenda giku kuna na ba no polele na mona mutu mona compagnie te ngafoka chando na kata chando na bananga ngamoko abandi bisenga senga $10 20 chando maka somme mana maboko deketch bololiye na deketch lo kweza suisse motema volonté comme 4-8 baba fu afungwama mwana mwasa bandaki na manyoko koseka galeti papa ba nazo pesa ba piste soko yebi tango na oloba te okabela satan nzoto kosi ba mfuto nzoka nde bololo omiweli si o 2022 ko wela vina mutute o bonga vango sala leki manfu yo za yo ngana zanga mabende kime na ngeza nesengote natamba na lipapa mena zonga libuma kotonda na gagner procès oh otemona lipapa ozongi libuma kotonda siko libuma kotonda oza sika moko natonda natala lobi lipeko bimelanga wa a gagner procès tala na pesa ba piste clé oh 2022 soko yoki ona loba na yoko za na maîtrise ko wela vina mutute kene ndongo sokene yebango ato prière makasi okuta na mbiskadi na vie jamais nzela ko bonge bimisa facilité et yaka kana kwata mabena yo boze ebele bache biloko so wela musuni kotonda malamu te wela nde fufu na soupu o gagner procès nabite so comprendre toke bien ekota pasta 2022 ko wela musuni te wela fufu na soupu donc de pesa comme tout courage tant ba ko timbela ke oya soki te oh tant ba ko katelo ndam o ko piler sur bango équipe nationale 5-3-5 mona yebi obokola bana 4 te ube 5 mapa 4 bana 5 ozo mikokoli apila kate avoli azo mikokoli kangisa le ke baninga na mulai avantage na saela ngona pale tala na basela ngobongo basela ngobongo ngai na tala so yoki ngana opesa ba piste clé na fungolo ba schéma ya base ya vie tika kokotsa sa mama na oloba no yokanga na olakisa yo original nzela ko koma tina rond point sata azana rando o ba chele depuis bandira mukili role na yango wana yo nanga to sa ba privilégié on nzamba presi valeur quelque soit difficulté na ko tanga te ozala bololé na miso nzambe oleki ba ange ata 30 na lokumu poza mwana kolondako mabena yo omi pesi na makambo etali yo te okotsango na mutu koleka oya kosala osundola pourquoi bato basambelaka te babangaka sata te me bazaka na ngambu na ye bona neka botambola malamu accident ezalaka bokakufa le 22 na le 30 ezalaka nini le 25 na le premier sata aliaka bato nga na ngambo ya sata nalangwaki nasalaki nduma nalai na ba nazwaki na ntango complet nakoti mpe 2022 sata azalaki wapi nazalaki na ngambo na ye nzambe azalaki te mabominga te nde ndenge nini okoyeba yo sakana parce ekota evanda vraiment est-ce que o comprendre chala na comprendre sikotina satango wapi wapi yo siko mtozana ngambo nzambo prière kutu me bibanga banga
et envoûtement totambola bien te chauffeur tambola malembe tozaki na losambo na bokomisa nzambe pepele yo unalinga ba nga soko sa bokosa pembe na ngati mwana mokonza banga ke yo mate koto to koleka danger ko sala te po assurer na lo bano makambo eza clé tala na webisa yo facilité yango moninga na kana virus moko ekotanga nazwa te naza ya nzambe na kotikala ya ye kote na kendaka ocholo te soki naza mbamba na courage na komona résultat azo biso polele soko yo kinga vrai bao babota avant babeta tolo po bakokisa bana bango ba 25 à 30 ans est-ce que soko boti mona mikolo za na 2 mois bokena réunion batu babota batuni banani babota kobongola kotomba okoboya kotombola musapi po mona za na 2 mois otombola biso tu tobo où est les mains les chèques inan alors siko zobela nini zonga giga 2022 concentration mututu yokanga na vie bandeko nanga bozalaka na bobota koza motema malamu kala te tozolongwa okay why okufa ko na bano polele ngamo na tayi talata mukana kamwe na ndimite zanga metana tayi loboko na tayi na bezanga seke zanga oui okamweni elongi nga na yebaka ya ngamo na na tayi na gitatele comme différent na nini na changer taka na tayi litema na komo fula mupepe po tracer kima or ko nune bando ko pusana AGKI nazo peso ba conseil so malamu ni na kotika na baninga bamona ke mutu malamu azalaki yao kande ya motema mabe na ina nango batu na kozana ngo tiwa wapi or bazolo ba ke simaliwa danger za soko sakana li felo siko ninyo nga na kopimela baninga nga mona zala babetelanga maboko me na kotika kango un jour pour na kobomba ba million na banki ne sika batu bazo senga ta ba $100 ba banda kopi na boyi na ndimi babetelanga maboko me bango balela o mwana na kozanga mutu wana kesala accident kufa tika famille orphelin ngana zalaka na yokaka na boyaka kopesa komanga patom kono kokufa ba million landaka ngate tika na banki komi batu misusu bate ya bino bien pastor saka yo bomba nombo na banki te na lobi banki nanga poche jina muke ndio mwenga na jini bwe sena na 20 10 50 zao na iba million tala na peso ba piste esengo nange kokana limite mbongo na kuta nango na journée na peso conseil soki kozange zakili kamba kaka na mukilinde babola tu basila na souci tina sala o mobola za mutako bala te mobala za mutako na bano petito sepela peto sekaka somo bocholo babola na musika pona ndako na bilamba kendo fana pana bango 2 mois nde ba sekaka wana le kinda ko etage na château o talaka mwasi wasana banyongo mapebele pe mobala kotsa banyongo mais son bazo betele masolo asekaka ko gango ndre ba futie les 30 pastor ekota technique de guerre comment bazana banyongo ebele maseki makasi na mutanyongo kuta okika kanda mane kelo ba pesa banyongo nanga pa moniko seka wana ndre bafutami sakana yo na pesa ba piste tala ona oloba oti ola compagnie ngati ndimelanga ko chaka vika kate cha vi libéré ono cholo baba zonga peze vi omona ki ozoke na pasi pamba ko bele stomate na makambo etali yote ba pesa o ba pimela yo ngamo egali nga na nzambe lingo ozo sala za motema malamu na bato komona pembeni omona bateke batu misu nzamba pimela bango mbongo mapesa bango don ko za motema malamu mutu misu nzamba kinela mbongo makoche motema mabe baze bele surtout na Congo okomona mutu kaya mwani pona ko sali kama ba $1000 $2000 esanga mutu na makolo mbango pona ko pesa mutata $100 banda ko débrouiller ko pa bonga pe jamais ya ko tala bien apeso fufu tiki azo pesa pe bike tikonde na pesa e 2 jours akokweya mais mbongo na bombi na banki atala ko ba compte so bien za millionnaire ya zo sepela siko sala yango nini tala na église mutaliboso akosa ba passer na makanisi ko pesa bango $100 200 ba passer ba beti maboko ba bi muto nzamba lingi yeyo joka na vérité aleki satana na mabe po aza hypocrite baza tala na ba passer abibamba na passer ibamba subane na boko loba koma lobe na loba ka vérité loko na ina bo tcha bandimi na nzambe na conflicté si to lobi te yo ba no vérité to lia pété est-ce que tu comprendre te ba boni na biso ba olanda biso faut pas comprendre ba passer abibamba ko na conflit à partir de batey yana batey batika vision ko la sabatu lola ba koma miyibi ya comprendre na sepso wana na ba no vérité la plupart batu ba yebana ba pambola na ndenge ko yebana na bango ko kana te
asaleli koyebana na ki mandisito ndire mutabukana makoloto aveugle mutaye banika so meko kumisa eba atalika numéro mutango asa mutambongo mwasi mobile e comme likama mutungisi ondire nyonga mapa boye ko futa na tongo batu bayebana na yebi se vérité ndimelanga ya na telaka bango nyonso ba poussa na ta pembe na ngate ba traître ezala basala nzambe mingi ba traître oui basala nzambe pasteur expliquez biso nanu basala nzambe ba traître ba traître na lobi teke nyonso na bi la plupart ba traître ba koma ko pona batu soko za na mbongo apesi ko confiance soko pesa yo mbongo bando bambelo ba dim ba prophétie minene o na lukaki na kongoli ba prière na nganyo so pona tini ke lobo obonga mais soki mutaye na piaka eko lele na makambo solo na vérité akipaka ete na lo bano polele kende na begiso mona ba mamo ba cholami kombere batu bakesimba bakisime bakenda no église liboso église boaki après kotala nde boye oye koya ya nakenda tali fe le poste atabo ya kamutute ato zanga donc no simba kisi ko boya yo te yaka na o ma esimbi boye kende fulu ba kisi msupe boya batu parce que ka simbi bo au contraire OK fulu besi esimbi so lingi fulu kende lingi fulu na we biso polele tala na loba na o marché ba moté na loba no noir sur blanc to komi na l'air oyo boboto to yebaka kala na basala nzambe na bato ebele ekufa boboto komi ya ko trier sambongo sali pamboli na loba no na marché ba moté na loba clair ya wana isa bato tu ozo kanga ko tikela ko ndime na o posterité okokota lifelo ko ndima no tikela ngo nzambe yoka matea na epo azoteya soka pengwi changer camp ko boye église te me ba ele epo aza muteima mabe soka bongo li moté mozo ozongi eza clair na loba facile na zo ba voler pona moni ba tebele passer na pengwi ngape na longo église pe ngate na ba no vérité bo cheba tuna mal à l'aise ba bola nyonso ba comme le ba talisuma na ba église est-ce que mo bola tu église ka faut ba de livrer na prière aboni boy ki bobola na ngeza condition tanto quartier na fande za malonga te nazana ndeko ebana te ngamoko na tanga kite pona berere to piaka na ko kuta vie komi manka ne pas dire que ça na ka makolonde na lia ka te bolesa ngate na tonda wapi ke bayo challenger évitez ça, on se comprend. Écota. Ça va plus c'est clair. Zwaka mutu na valeur. Yelo bomi Congo minene. Bolingi ko chola mbangu bo pesa ka solution ti. Kako seka. Bazonyo kwa mamingi il faut ou bien tala. Na ba no makamondi ma yomoni tous les mutayo kanga révolutionner yo 2022. Tango koti 2022 ça te poli aki bientôt la ki mabe. Au koti 2022 pour kolom ki la pointer yo. Yo moko pesa ka vina o souci pour parcours na mikolo za na danger longo yango cha pembene sabe kivoki kota siko na challenge kolom kila kotinga siko na sala nini créer solution olenga nani comme so kabele moko batondre basimbela oyo na musino monake azo pe ngase papa kufi nde papa kufi na maman tuko ba traire ngai na 42 ans ukomi orphelin na 42 ans ozo regretter ba parents na 42 ans. Maman. Ngana kosa ni su na vie mama yo. Omani bato na sekina. Tala. Ese na yo moko pasteur. Ebisa yo ke ba prière musu na batumsu makomba lo ba soko yo ke balani tende ba oloba. Na mukilifo ye ba tala na oloba no makambo par amour. Ba nyama bazaka na puite. Nyama ezako ba mbisi babota bona mai soki 1000. Est-ce que loko babota bango 1000 nde soki moko azufa invité baninga na nyonso ba ko lepo utili bumu moko sakana mai koma nyama mona makambo eza kuna bobota banyama suka kana soki biloko eza tende ba sepela ba sakana poto andenge mo mbimbi kake kweya rando ndenge bimanga yoko yeba rando banyama yokolo mbimbi meto becho sakani to bomi na peso schéma yango moni awa na loba linga nzambe zala courage au 2022 o asana matoi ayoka na fongoli ba piste clé na lobi ana tesa tate nzambe te za yo nanga na lobi na comprendre très bien ko chaka vi concurrence te yaka ndengo ye salo so sala simba te yo mokolo yo bimisela yo netinga 2022 frame laxi boy tous les gaspillages mikem ki bando bimisanga na babuzoba na betina te na dossier natali ki sasa so na landika minda o na ba prince na ba kiti nde batandaka na banzela na ko piquer Chris na sima ko pesa ka bambote na lokumu na ko koya mayanga na kalango tu na komi lokola vege na makametali ba posa mukili na bibi lokwa mutakufa misu ai bakate soni po alati elamba tote ai ba elamba ka pona mupepe na kosi
kosa avec ata na tricot pambe ko euti ville akoboya amona te comment avec na kisasa pour réussir sala ki ndenge na lati eza pona bangisa batu te na lati pona bomba nzoto mena ke lukelanga oyo kopesa nga raison schéma kisasa so yo kinga au comme un objectif so gite okweya est-ce que comprendre nga eko ta passe e fanda bien facilité na pesio penda ba schéma on a lobby na on a lobby te wazana matoi au 2022 na boyo ngai te yeba ke soke indeli on nzamba ngani te pour côté courage akinela yo oliaka mabe obelaka te oyo etikeli yo moko créer yo oyo kobomba yo peso tina makama mikolo 2000 francs loso na madesu jamais nakoluka pena nzungu nga mwana chema ya loso nakesomba na wenze ya 800 na mafuta 200 na bombi pona lobi na bi journée côté kokufela te foyeba kongo yo oza musate chalanga loso 2000 après ko tondo tikali pia ko pa mission na tango kwa muyibi yo la muka pia ke la musaka tango po bando cheki afana batu bakenda bam e komela hotel ngaso na pia na mukaka 5h20 hotel mo o cheke batu mo basana o cheke nga cheka na bana mike na lia lo sa mwana locataire o lion sudi 3 makuita mbangu na prison tilutu non fait pour moi dia gâchis quel gâchis moi na bimimi nous te batela lo sonance na made oh ngabi tala gâchis ça ça ina 100 francs na somba bombo to ça na échange akena bomanga na bendilo loso parce que 100 francs ça quitté na ta ngabi ta gâché ozoma kazo beta kalutu na loso kwa drum ngabi ta no saka na mbimbi na te ya kawa yo tande bakona na basaka 1 2 3 na tini ko tala oh alela te ya bale la bana so na dunia ko so ko misiko seka ka ngana zo silisa eka ngabi tala mwana malunga ye mwana kotika na ye poso senge congé botimza mwana ta ata mama na twa tikeli yo boya te na ko boya te yimo ko mwana liaka te bozo pesa mwana biloka tala. Merci beaucoup, un grand merci Fidèle en tournant to comme la suke mission sur mon collègue passe ta salutation à yo na basolo na biso to solo la olobi ah te na sana we beloko lobaka ke na lela bino tout fort premièrement bo s'abonner na chaîne na biso vraiment quand na solo bana pesi mbote na ye moko papa Emmanuel Miyuna na Colombis na Ohio papa Laos bambote belé Eric Manzaka nzeta Malili Marco Loko mobile blessing na Irlande bambote belé maman Stéphanie Baz Mikolo pesu tout ça na ba parfum landanga bien Mel parfum na Paris ye pena ba parfum ya Sogo pena ba Givenchy ba Hermès ba Jean-Paul Gaultier ba Yves Saint Laurent donc na Paris o azana besoin na ye akobenga na plus 33 74 97 80 162 Mel parfum soko bengi wa mobimba ndenga ko titala soko bengi boko sola akendo tikelo tina ba dépôt wapi na ba livraison de livraison tina ba dépôt wapi na Paris on a bi ana Paris soko bengi ye o zaloza na pays nini bako tshelo même na poste comme là yo apena bataki sasa soko benga na numéro wana ba bine bako tindo ba livraison ko ya ti place oza yo na zongeli numéro na ye plus 33 74 97 80 162 doit par ça tout ça calme na lela bino tout fort balandia to la pete yo moko pete tanti na biso donc Dorcas na pointe pe na moni cameraman na biso hein elle makoto za umela batika ole cameraman donc ya bas et puis balandi to la pete na staff o za challenge ba coopérer tout bambote be na pesi yo ba challenger au monde ba yo yebi awa ba délivrerateur ça soko biminde aussi délivrance nzamba pambolo. Un grand merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Ebope Sabiso Balobi, bo s'abonner, bo continuer ko s'abonner, bo ko zala décider, ba nous a bien, ba info ya solo. Balobi na pesi merci na yemoko maman de maman femme forte, Rose Bokungu, hein, maman sociale. Balobi soko lingola ta bien, ba tongolo robe soirée ya kitoko, ba tongolo modèle ya bien, balobi contacter maman Rose Bokungu, otobengi Rose mode depuis Londres, ozana États-Unis, ozana Londres, ozana Paris, ozana Kinshasa, contacter maman Rose okozwa midèle no ya kitoko okozala décider. Quand na bisabino na émission nanga bonzambe toujours, ce qui est sazongité
tokutani mikolo mizali koya wana boutai kolanda invité na biso ya mokolo ya lelo Pasteur John lité ya Peter bozui maté ya solo ba conseil ya solo restez branchés bye et à la prochaine.